Esengo etondi na motema na ngai po na yebi eke boza ebele. Merci na bato nyonso bozo s'abonner sur notre chaîne YouTube Marinon Nzebo TV. Merci na ba conseil na bino ebele oyo tozu bokomeli biso de partout dans le monde entier. Merci parce que zola ki c'est que bota la biso pe bo se pena biloko na biso. Biso tozana eloko kopesa binote ezaka kopesa bino merci pour la confiance au bozo kotika te kopesa biso. Bo s'abonner sur notre chaîne YouTube Marinon Nzebo TV, page na biso ya Facebook pe ceux qui ont s'abonner et ça biso bien pour olandaka ba biloko na biso, olandaka ba émission na biso o eza sur sensibilisation sur le changement de mentalité. Ndenge nazolobaka tokotonga mboka yo nanga. Ngai na mpava oyo azo réaliser biso na mokolo lelo nde totonga mboka na biso Congo. Totonga mboka yo nanga partout ozali dans le monde entier, congolais et congolaises. Place nyonso ozali kotonga mboka ezo concerner yo nanga. Kotonga mboka ezotala kaka président de la République, gouvernement na yete, ba député te, ba gouverneur te, ezotala yo nanga partout ozali nde kosa ke otonga mboka. Merci na mokolo lelo sujet na biso eza sur la corruption. Corruption soki tonito bana bokuse eza kozwa eloko oyo kopesa mbongo po ozwa eloko moko songolo pakala. Kopesa soit mbongo, soit matériel, soit eza na ba façon ebelo ko sala o corrompre mutu pour mutu wana andima yo na musala. Parce que corruption ba biso ba pesa ka mbongo te, bana basi nini ba pesa ka sexe, mususu apesi énergie, mususu apesi mbongo pour azana mbongo, mususu apesa mbongo te, mususu abite bo pesa ka parti ona sala ko bo pesa nga musala wana. Corruption na mboka na biso Congo ekomi nango à la vue de tous. Kala toyebaka po muto corrompre zaki akobatama. Ngate batu ba yeba oloba ate. So batu ba yebe ko sa mabe. Mais lelo yo ekomo nango à la vue de tous. Mutu azo corrompre ne batu ba omona ye, asa corruption na ye. Batu ba comprendre que mutu wana azuite, mutu interne tazwaki melo kwa mutu wana pesa ki mbongo nde mutu wana bazu batie na place wana. Corruption na bekol na biso ekomi ebele. Tozui na partie école. Corruption na école moi na po mata classe, ils osenga fa pesa quelque chose. Ba professeur na ebité mbongo bazwaka ezaka satisfaite, ba sepelaka na ngote, mais comment moi na po mata classe ataza na mayele te. Mais soki apesa ki mbongo, soki ba parents na ba pesa ki mbongo, omona mwana wana azui pa passer des classes. Mais tel avenir ya mwana wana zo passer des classes na corruption, omona ke azana mutu na ye vide na vide. Tozu na ba université côte sexuellement transmissible et pas bana basi. Zomona professeur moko sepeli na jeune fille moko songolo pakala, mais ebise ko pesa nga mbongo te, mais pesa nga nzoto na yo pour nga na pesa o ba point. Mwana wana pesi yo nzoto. Mwana wana apesi yo nzoto na ye po pesa ba point. Avenir na ekozala comment? Yango zomona lelo o to sala ki lobi na corruption yango to obuka lelo. Zomona ke mutu nyonso akomi censé à corrompre. Na ba vidéo na biso uto leka to pesa ki lisolo ya moi bana primaire. Ba osa élection na bango entre bango bana na école. Mwana moko ayeli baninga ba gâteau, bazu ba voter abimi président école. Mais oya banda ko mériter lokola yaki ne lokote bazu ba tie oya yaki loko parce que bana bamoni papa moko tuni mwana na ye. Mais pourquoi tu n'avais pas voté ton ami? Celui-là c'est ton ami. Non, je ne l'avais pas voté parce qu'il m'a rien donné. L'autre m'a amené des gâteaux. Tu vois, il a amené des gâteaux pour corrompre ses enfants. Ma corruption continue la mentalité bana omikie. Ayebi ke pona zwa funa mi ba gâteau. Bagato amemeya kaboli baninga abendi conscience baninga ba voter oyo abande ko mériter azute parce qu'il n'avait pas de gâteau. Corruption na bekol na biso bana ya primaire na oka bana moko primaire na olanda bango sima ba engata na zuna ngate na okepesa prof na mbongo kozwa na ye akopesa na ba point yaya ba point ozo na corruption wana avenir no kozala comment ozomona lelo même bana classe pour comment j'ai l'honneur
à 6 classes de l'eau pour commager le nez et ça passe parce que ceux qui ont l'année vie à Mutuana au comment la kabanda ko mataka na corruption lelo to kende ba défense na ba université poto la nango de près au comment la ke to kutana ba problème na ba défense msongolo pakala mutu voir même potanga discours na ye ya défense et comme moi passi discours oyo moko komaki si seulement si yo moko komaki okokwa kotanga ngote comment parce que yo nde mutu komaki la corruption ce qui te côté na ba entreprise kuna kuto za pur mutu aza mayele mais baboyi kozwa na musala ba préfère kozwa o apesi sexe parce que apesi nzoto ne na bana basi azui musala parce que apesi mbongo apesi ntaba azui musala ba misusu ba plutôt maintenir poste na ngai aza déjà na poste azwa déjà musala mais pour maintenir yango il faut corrompre chaque fin du mois aza na koli moko boy aza na mbongo moko boy atindela ka mutu moko songolo pakala po mutu ande mutavande la dossier na ye po mutu ande surveiller ka dossier na ye ce qui atindeli était mutu ande ko remplacer mutu mususu na place na ye la corruption détruit notre pays le long ngana to soit prise de conscience to ba ke méritocratie ezala mutu mérité na makasi na ye ezala te ka mérité parce que pesa ki mbongo a mérité te parce que zo ki boye songolo pakala monsieur comment formalité ba robenga bino ba lobi non ça boye tozo soit batu na misala bokepe bosali ba test bonio kwami mais bon mona batu moko boisongo ba bimi quelque part aye bangonde ba bandi misala bino bosala ki ba test wana ba moni bino te mais ba parce que ba sa bandeko ya bazui bango ba pesa ki ba parents na bon ba pesa ki mbongo bandeko na ba pesa ki mbongo bangonde baza maintenu bino bo pesa ki loko te boya ki pona maile na bino bosala lelo na Congo esala makasu bongo te il faut donner quelque chose au moins na musala moko bo posala na tuni leki na nga moko aza médecin na bina zo ndelo dossier o interne te zo ndanga dossier aloba ki fona pesa $100 pour la ndanga dossier tout ce monde ce qui tue le Congo yango wana ko pesa quelque chose batu balingi te ke na landela ta na facilité kaka atlonga so pesi mbongo ta olando te so po pesi mbongo nde wana ba ocha kombo yo pesi mbongo te va na ba zela na ozana na sima okoya ko meleka sima mais o ya pesi mbongo nde azwa le devant mais o yango pesi mbongo maile na mutu pesa te mais alingi kaka za place wana la corruption lelo même na élection et comme député pour voter bango il faut baya na ba t-shirt batu balata ba pesa batu ba mbongo ba pesa tu biloko kolia pour batu bazwa quelque chose pour tona mémoire na bango bébé bake ba comme na dette morale que ceux qui na voté te na jaki mbongo na ye ceux qui na voté te na ataki polo na ye ceux qui na voté te na ataki liputa na ye c'est de la corruption nyonso wana eza na corruption ceux qui olati polo te ngai na lobi na kolata polo te mais na ko voter un tel parce que malide na ye makambu ya lobi projet de société na ye o ya yebisi biso to tikele temps akokisango mais biso tozwaka mutu ayeli biso soso mutu ayeli biso mapa mutu ayeli biso maputa mutu ayeli biso eloko moko songolo pakala nde mutu ande tokovote parce que ye nde aosalela biso yango te yango ezoboma mboka yango moni genre bato wana soki azwi pouvoir lelo aosungo te parce que ayebi ka corrompaki j'ai corrompu pour na mata na corrompa ki mémoire na bango intellectuel pour ba votenga parce que si on a pesa ki bango le côté baninga ki ba votenga te le quoi na pesa bango quelque chose yango celle qui ba voter et comment même muto mona zui na élection na bango mais ba quel sous ko corrompe sika ba fotaka batu est-ce que ba bimisa ka batu ba ke pesa quelque chose pour ba ko bimisa bango bato bazwa ki ba bimate ba bazwa ki te ba bima la corruption tue notre pays ce qui ngai notre solution te pour la corruption obi ke ngai na ko salate ye pa lobi na ko salate kuna lobi na ko pesa te ba ko bimisa ba o bazo mériter bazo ko bimisa ba oyo bazui parce que le loyo to mona pasi et comment ko nyoko la biso corruption ba bazana mbongo bazo zwa vie ba bazana mbongo te bazo kita kaka se ko kita parce qu'il n'a pas l'argent malgré ça il a une tête mais tellement qu'il n'a pas l'argent et ça dit que Makambunaye corruption a corrompu a payé sa monté na misala même partout même ngai na yo prise de conscience to tonga mboka
to bannir corruption na mboka na biso. Tango toko telema tokoloba non à la corruption, beaucoup de choses dans notre pays va changer. Okomona ke makambo bele eko changer na mboka na biso. Mais tango ngana tozondi mango, to mona ke makambo bele na mboka na biso ekotika la kabou. Merci parce que bozalaki ebele, bolandi biso de partout. Bon s'abonner sur notre chaîne Marinon Ndebo TV. Bon comme la numéro est affiché là-bas et grand abino et ce que bozolanda biso de partout. Merci n'a pas avoir réalisé que biso. Merci na yo aux opérations biso confiance parce que aux ana pour na kolanda biso, pe pour na s'abonner na chaîne na biso. Merci, au revoir. Check.